kosibana papa mama elenge mwasi jeune fille azalo kwanga ya folinga osibana makasi folinga ngo kozala teki ngai ngane na bona zananu te linga ko moni kosibana yango ndesala bomo esala mwasa zala estu baso bokoti daba ndako mabala bozonga tozonga na momu kesima nde tozaki na amour scolaire nde ozaki na papa na douche école obi combien de fois bosibana obosana ki douche école baninga ba okota préfet pas koya se soulager mais kangi mutema papa siba kate chakaka papa zo siba 30 secondes ya osiba na douche école na banzela mo matite ezana papa kota binga na bona telemi déjà maman moyeza soute te papa sto siba na ka a suezate bino boy ba hotel buzaka bana ba venir osiba na banzela lelo koti ndako libala sko bolingwana ya venir ko siba na bono siba na ba venir ba douche école pourquoi pour mino na ndako na libala parce que ndako ni ba muto konzo zote yondo konzo ndako kolo ndako yo mère à palin yonde mère à palin bandaka obota mwana moko mibale misato et comment papa soit linga sima omona te Natalia zawana omona te Ketia zawana Ketia nde nani Ketia yaka okuta Ketia yokutaka Ketia to Ketia kutaka na libala mama Ketia kutaka na libala Ketia nda kutaka na libala kutaka de papa bo sibanaka alors makamusu to kosela bana makamusu za kosela bana te ton papa déjà yaza na posa ton okiko suka na douche fo benga papa yako nikanga na mukongo na douche fo benga papa mukongo okonika ngoyo mote salte longa papa ndefa nika to papa ayo niko avant nika on entend do mi sepeli moi mai to papa niko bi sentime sala moi dikiana papa tele papa bi mos na ngazali papa ton olika telemi eluke ke wapi na lidu so mwasi ton ogunza omonde zate ogunza mbona douche osokolati ekodi likate koti na kata libolo no première quoi bandi na douche tant musu na ndako banga Ketia mbona douche Ketia pas lando na douche bomeki bo se pelisanga te journaliste na bino faut aussi bana na chambre Ketia la na salon yo la na chambre na papa mon mouvement nga kutunde na boyata na salon ta raiso vandi mobali nanga na mobali nanga o papa mama yo yako kutana libalati okutana na mbana dato sibana makasi nga mokultu ndo mona journaliste mungala mama na siba na makati na mbana usaba jeté ozanga pratique eza théorie na pesa na pratique na soko ka pratique to yepa na peso pratique na l'action de ba sala ba siba na mbali to musubino bo comprendre te boye balikamba siba na mbali te eza ni non oza posa ba papa liara ale la roli banda